bana poto bana mokili momba toujours noté ça bino kaka émission na bino mbanga na mbanga international double Rolex toujours na lobanga na bino ka chaîne na bino Sarah Kabundi balobi la prêtresse balobi Congo Winner TV chaîne au senti Jésus na nzambe batalaka chaque dimanche toujours na lobaka ia viva et devient c'est le décès d'être tracé chacun de nous et puis ma crainte c'est comme l'homme empêché voir les moments revenir que la vérité ne peut être cachée balobi Jonathan Ngaya caméraman de guerre 45-47 et puis Gelor s'impose au Koka Mobutu monteur international toujours Netolo Baraba Sangonabino toujours mbanga na mbanga international lelo nazana invité nanga Fenek Mokonzi to beta masolo o Eyindii lisusu na internet parce que babi Zaire eza ko yinda Ivette Kalombo babi azofinga Carine Mokonzi tomoni Jubek lisusu na azofinga Carine tomoni lisusu Fivette Mayamba azofinga Carine to yebite bazofinga Carine pourquoi lelo tozana chef Mokonzi Fenek Mokonzi balobi fondateur président ya ba charge oh ya zo charge lelo donc to mona batebele bazalina Carine Mokonzi lelo babunga mais toza lelo na chef Fenek to beta non masolango affaire ngo ezani Ivette Kalombo problème ni na Carine Mokonzi toujours na sarabino bo s'abonner ebele na Congo Winner boza la décider parce que émission mbanga na mbanga toza wana international poto loba makambo ezo passer na monde na biso ya art mais na pesi mbote et pas ya maître Choucha Mabele na Turquie balobi cousin propre Choucha Mabele balobi mikiliste international na peso mboke Frankie Tumba meilleur joueur du moment na Turquie balobi joueur au senti que toko solane moi na mobile au solane na téléphone balobi sola parfait zobima na téléphone balobi Frankie Tumba ezala yo sans oublier balobi Sarah Kabundi la Cléopâtre mère boss balobi na Londres on a 0044 sans oublier Gilles Vamunkulu fils ya maman Gilles Vamunkulu puis na bosanité balobi Salo Selino na Londres balobi Salo eza moko na Londres on a Selino des fois toujours toza déjà na chef Mokonzi Fenek Mokonzi moi na suka ya Carine Mokonzi to beta non masolango pour chef Fenek na kanda le faut répondre toujours ne te le baga manga na mbanga bonjour Fenek Mokonzi bonjour double Rolex bonjour na tout bota la biso na Congo Winner télévision na moni bon la patronne na numéro 1 Sarah Kabundi depuis quelque part depuis Panam na presso bambote na pesi bambote na ba autorité nyonso bota la biso ba chinois tout au bazar de partout ba na ba vrai chinois ba chinois fauté ba faut continuer ba vrai wana donc la pesi no bambote na pesi bambote na mama Solange mami Sola la présidente ya ba na membre na pesi bambote na pesi bambote na ba tout bota la biso Carine Mokonzi l'autorité morale na pesi bambote na ngai ebele l'inspecteur Miguel bon séjour à Kinshasa bambote na koto zali ba tout bolinganga biso bolinganga chef Fenek Mokonzi en tout cas naza pena na Congo Winner bolanda ngai parce que na la vérité na ka pona na sa mo mise au point na recadrer bela batu ba loba mais ba loba te ba loba na une partie donc ba bouloté donc c'est ça quoi tout mes condoléances na famille Ibele et tout Ibele en tout cas mes condoléances j'ai mis ma Ibele petite sœur propre wala pena moi na ndako ngana yeba ki hotel na ko pas chef Mokonzi mes condoléances d'ailleurs bima mkoni et bima samedi au samedi donc tozala wana petite sœur na kopaki mais nazo déplorer car na comportement bat musuba mo finga na émission net ba nani Fenek malgré toi na day ba ni na Fenek na comprendre donc nazo ben gire mo mais muta ku feli leki me bo finga na c'est là ba makambo leka so l'équipe yebe na oyambe émission j'ai mima Ibele wana soda ta osana te yeba banga te quoi banga te en plus anta fidèle te j'ai mima Ibele na tout mon gros bébé de la presse batina balala ba morina so na tout no batina bakenda wapi ba morina bakenda wapi ba petit pula balala bayoka na raté da ba yaka wenge bafana wenge baye bazuma mibali comme que lelo balinga sina ba lobela so Carine te mais Carine Mokonzi to lobele taza de Carine Mokonzi mo te Carine a de puissance na yoke beso mwana nani Carmel Odia yeba bi Carmel Odia tous les missions salaka afinga ka Carine so na comprendre te chef Fenek na tout non likamba mwana azana nani mwana fimo boye sitosh mo boye oyo azo telengana na Kinshasa mo be mamutozo azate fimo lokolo kilo si lelo na voyage pété na voyage te aza même pas na mobali ndenga za bongo mobali na rozo moi ça na problème de mari na problème ya mibali oh mais ça m'emboutima yo ta ba mbanga bele ba za na mobali ti kama odi na mobali na ozwaye muto ko mobali moi so mo ganga ko ganga
moi si faut le bar papa na combien soda qui a ta moussaki soda so moni ko ganga to comment ta roulage ah no kanga baka yo caramel odia fia kele fia salité yo na ngo zo yo caramel odia yo no za ata ya ofele no za ba ko zo yo caramel mais na tala ba mission na Boudaka Carine oh mais Carine n'a pas répondu à Carine a une idée centrale na bango te Carine il faut succès faut finga Carine il faut za la kaka wana na se pena ba journée c'est beba ki ba passion ba to ba grâce te moi pemi ça so bien bon place aux ali na moni ke ye atiki musala ki journaliste a rejoindre ba Glo Olangi sko kenda a rejoindre ba Christelle Kabeya sko Glo Olangi o sexy Glo Olangi mama nani mama mafudi men agenda ye ana ba problème au poison mobala batue abota mobala batue so na no Glo Olangi banda kenda soki Grèce soki Turquie lelo na kota ka potote a kota ndeni mamole ki mabe ba visa musu petala la de ma musu etala na mais azafi na pena na ndenga mabete Glo Olangi azam voter banda fala beta concert à Bercy tilelo mais azonga ne kiniti azonga na wapi na famille na bango na balingaka ide okay wapi ye fois kende ga da ke bongo ay baten baza Glo Olangi grâce mbisi basila barafin tumba wana to donc Carine Mokonzi silisa ba ba mwana musu ki peka nani sinta kapash bango nyoso na ba ngoso baza ba problème oyebi ba fait belé internet à part grâce temo moi ma casse zaki nango ya okanga mibali na kisi ya kanga mo John na kisi tibake na babi jongo abali aza so papa mukolo so pene ve Williams ve Panzu ya Panzu ngala benga ya Panzu tata Panzu so tata Panzu moi sa monika ba ya Panzu atelenga tata mutu mbatina age on atika balade azana moi sa ya Panzu ya Panzu donc ayo bala mwana wata mukia grâce temo mais grâce temo a supporter libala dans ba circonstances belé libala il faut mademoiselle belé dans ba o redia mi sa bi ba bala ka moi si pona sentiment te faut tout na ba kulu libala dans ba rose ezana ba mama belé na kati mama belé ma beza faut ba ko batela ba semeki ay ba ko sola na ba kamala mibali mais ce que eloka na ole la grâce temo tisiko même si ya panzu ne za bonga mbala guna ete grâce temo linga mbala mo fashion ya mobo ya da signer pas moni pas prouver ba pas prouver ba tout ah bon baba la pas prouver mutan jo akuta skona jomo boye o pena no linga tu veux panza ole la ya panza ole la magati ata pena moi c'est pena bon divorce na basala on a moki po na loi familiale na loi pena ya mariage basala batia mo divorce ngana osenga kwa longola yango poso eza bato bano divorcer poso eza que mais l'état déjà tant chango eza dami be ko faut ça kaka donc ko simba to ko simba te donc ça na mobali muso abali mwasi mo be na sentiment bato mwasi pe ko bala mobali pe pona mbongo mais tant ko na ndako ko comprendre que ya panzo tamsu betazol teles donc moi to no bimali banda en plus Joanna betara kumoko awate ya panzo des fois te des fois ba kiste olela faut kemba fort atna mwasi ne wazaki na liboso moni ba fait belé ba oye ba te moni kisi ida bango kisi ida ba fait belé internet lelo basuka Glo Olangi wana ima kasi na nganga ndako nganga ko ton kwa wese aller retour lelo asuka te mais Glo Olangi vraiment pesa ngama fort ayibaka musala ni puko ukino uba po okuna usala sko nini po domaine ba yebi que chroniqueuse ya internet bakima bakoka guerre te charge internet ezali ko na yo ne Carine et puis batala ne Carine doit charge internet banda blague te batalo na internet so zapena ba fan batindela ko kodo ko taba western eza blague te charge internet ne ba biso ne to abona ba rigente tendai maboko banki na states masa mobo o mwe jeune mobo vani bena ba double Rolex soit à moi 5 € moi les États-Unis bani na so ba copine o kota olala ba boulot ba kayu mais andimi bena tam so moi 5 € en tout cas rigente tendai maboko banki garçon states 01 prêtre na bango en tout cas nzamba pambola yonga la baginga azana na kinda na kina pena na kin na ozabana trop na kini pena donc ba voyager na ngoto kasi ba voyager ya raté pena bete moi toi tirer nota sko kilo internet mais fene ki so bo futa bio ke tiko ke no poemo linga ngamula linga ate ngana yiba compte bancaire kalate na ngena zo visa kalate
fena dia Turquie mais na tal nanga otala makam na yo na otala makam tena na kina na sana ba TV5 sala makam na sentiment ba sama na sentiment na kin mais lelo na chef Mokonzi to mono na chez Mokonzi na chaîne na Carine Mokonzi mambo yake ni chef Mokonzi très bien mambo yake kitoko tala salaire pena wa ben on transfert les plus chers donc on a pas transfert au chaîne on est à la main à blague chez Mokonzi officiel donc na penda na ser na to travailler ngana ye ya ko ba live ngana ko ba mission na Kinshasa donc dernièrement batala ki mission to funda ba gouverneur to funda ki ba gouverneur ta kai ba gouverneur ta na banga na chez Mokonzi na démarrer ki ba gouverneur lobi na saki mission na marché central na zando neni ba bukaki ba monaki donc kalate ko mais neti gouverneur na biso musale ke neni ya gentini ngobila mambo ke ndeni pour lo ba vérité te na lobeka vérité na talisa gouverneur ga ke mampena et que pena pas comme tel net on doit boulele balé so king bopeto wana to mona ezaka c'est comme si échantillon c'est comme si piquer mo ba piquer biso rapport na et doser biso mo esprit mais to mona pena la ville à Kinshasa très sale très sale ni européen ça na ba gouverner puis na ba konzo ba otala biso po biso beta to zano na musique isko to koti isko na mamba politique parce que nga même asko be mission na bon conseil ni européen ça na ba konzi o le ba otala ville o ba ki kin propre o le to benga kin la poubelle en tout cas ça la passe parce que ngana veka ki na ba année 80 nga za mona ba 90 donc ba année 80 na za quitté ba année 70 on za mona ba 90 bo raisonnable roi ba papa ya ba 100 ans 80 ans donc ça différent là mutu mususu a mona 70 ans mais azana 80 ans mais a raisonner le roi mona 12 mais nga papa no beta mi le solo papa a beta mi solo trop parce que père na biso da père mo boye ala ki Mokonzi c'est mon bout ouais si père beta li solo albi fenek bino bozu ton ya ko ya royo bisengo ya Kinshasa te boye na batamoko boye makambo comme déjà mabe comme ok na ndenge mo ya bien te ba série biso tozala ki otala kin label on a moi batamoko boye en plus on a temps qui maté nyonso eza awa oyo tozalaki na Belgique a pe to ezalaki bref wana tomona matongi a kuna pe matongi ezali kuna donc mambo ebele donc bino pena bozwi ton yango tosenga na bakonzi ya mboka oyo baza sikoyo bapesa bino ata chance ya sourire bozala ata na chance moko boye ya kovivre tovivre na condition inhumain bacondition tovivre na bakongo awa oza nze mutu muna oluka nano crédit ya kotia nano oluka nano mo eloko donc omona mutu alamuki banda ntongo ti tokokeda 13 na alete mais na bapays lokola Belgique wana na Europe mamona balobela yango lisusu te ata baafrique du sud kaka bapays kuta afrique eleki biso Angola même pas Angola utkoloba te ah ouais lelo yokenda bangolo yebi vi Angola na yebi Angola na Angola nga ndo lobela mamba olia te nga na boule lelo funa kota combien lobi na kota combien donc ba faut ba yeba en plus na osenga na bakonza mboka bata pena surtout côté wana na dit que chef on a un bon chef mais entourage ya chef na biso des habiletés ba conseiller et tout mais Fachi beton lobaki ba soso kita ba $15 toujours comprendre mon até tisiko lelo vivre frère comme il au moins Alex or ba pays musu netinga na Angola son paye talo shula mbele soso ça olingarete oliate mpaye pa na pena ke lubalabala mona bandal to kocha tina suko mona mena ndako balambi ngombe te ngombe comme le moya Alex oh bolambini oh na to lia ngombe et comme vanta netinga pla blo nanga netinga plan pour faire na matembe la lela matembe mo bini na sala on o mona bon mona sala na parler matembe le fene gaza spécialiste de béton na ba Thompson et ça na décembre mo na soso mo bimba mo yebi ko jona beta matembe nga plan préféré nanga matembe na semaine Alexa semaine mo matin na lia matembe ta 3 fois na semaine dans la lela yango ya osaka donc eza bilo mo we muto vande pena beauté na le game na lia matembe na makayabu ole mo mbisa mai ole mo mbisa ka comprendre et donc au vande ko na ko somba mipanzi twani au vande na ko soma koso na ko surtout ba vivre frère na epesa ba maladie fort nga ba biloko wana pena da nga na vivre frère la lingaka makasi ya poisson Thompson poisson pena linga poisson surtout ezata otumba donc tona posa pena Congo to vivre lokwa batu na osenga pena na lancer message pa ba konza mboka ndenge mina gouverneur de la ville na biso ya Kinshasa awa fe na biso gentini ngobila
Chantini Ngobila message et l'on veut vraiment vivre bana côté na moi appelle moi grave salité tout le monde va venir sur bande qui mbota ma basana va faire la promotion Kinshasa malgré tout vie moi système hein tout son temps appelle moi lo moi VP basali pele moi VP Chantini Ngobila rose a pas travailler mais ba kale yebi kama mbonenge ça l'homme bon na biso za ata fachi to mona présent fachi ça ba projet bien mais tout le monde a kaka ba makambo honnête kaka d'autre part bon na to mona lelo ngana to so bilo mo na koli lobi na agence moi Turquie comment lelo to mona ba avion kiti au mona avion Lubumbashi zaki $380 lelo est comme 190 mais taxe à biloko to ba nozo biloko e uta Turquie 1 kilo za $10 mais lobi to ko to zo biloko boy ba bete so kilo na $12 o expliquer on est surtout le roi na pena to batala yango taxe équité ministre douane ba entrepreneur ba yandeni Jomo balingi a s'investir en Congo alingi a créer emploi alingi a tinana sur bakar na ye a tinana mo ba biloko na ye taxe pour pays et développer à partir biloko kiti douane kiti ba ta poto ba otinda biloko na goto vient ngai a fera tinela ngaka ana mo car mo ba cabriolet somba ya somba ko 900 €. Est-ce que fenek so ba tenete yelo ka 900 € wala pe comme atam su kin ata $1000 muta otindela mais mo le ko so mi car $900 na poto au mona taxe futa ba 5000 yebi sa siko bon wana ya cabriolet il fallait na benda ça fenek accent na ba car accent na téléphone abi on a pena 900 €. Siko tseko makin combien dans la peine donc écoutez biso déjà ba 600 ba 500 et quelques dollars tina zo on ba Kinshasa so nga un pauvre garçon le roi ngai na obunda na internet na kota moi vidéo na nga nga passer na raisonner na futa parler na raisonner dame na raisonner sombe lamba na bomba combien pour na douane ba aider biso ton a posé to voilà quoi ba jeune ya Afrique du Sud jeune moi Congo en Vianney Afrique du Sud en Vianney Nigeria parce que biso tout toi ba pays africain toi na peau noire biso tout toi africain toi ma kilan rouge tout n'engemo mais pourquoi moi différence il y a ba vie et ça la différence moi bon toi vivre kuna dans la vie na ndenge musubiso pardon ton a pour ça ma monnaie changer donc c'est ça. Merci beaucoup chef Mokonzi vraiment to beta ki pe li solo ya mboka parce que to lingara bongo émission na biso mbanga na mbanga international toujours ne to lobaka maman Sarah Kabundi la Cléopâtre moi si aleki ngolo na mwindu balobi Gilles Vamukulu fils ya maman donc deux fois te puis balobi salon Celino na Londres wana babi salon ezaka moko Celino salon senti vraiment ezaka na makamoko bino tuba na poto ba na Londres surtout boya kana salon Celino donc babi salama fene ki tozo ki chité vraiment na émission na biso mbanga na mbanga conseil ni nozo pesa na bandeko no lelo ba journaliste o bazo kene banda kwa nganga o ba okeno kanga basi na poto mona jomo ba sola na mo simo na poto kene nda kwa nganga po mo sona akange na kisi conseil ni ko pesa ba artiste vraiment o makamozo le kana mboka na biso Congo omoni elo retour obina ka ba artiste ba artiste c'est tout na ba journaliste na ba musicien na ba joueur de autres artistes bien autant que ba journaliste et ça soit vraiment passé omoni bolingo ezelo mombo ya mutema ezali kamba mutema mutema so tout ce qui est bien était na tomber amoureux bien amoureuse ya fio ezali kambui o nzambe destin omoni na mokili o nda nzambe asa sala mutu na mwasi na ye mutu na mbale sko yo lingo contre nzambe donc moi sur batindela automoni ka film o be pas sur ça ko bien internet pour atindela ko makolo bité mono funa kangae mono funa sala donc eloko wana to se pe alango to déplorer na comportement wana ngano kasana kazaki apona ba musicien mais le on on pas journaliste na on on surtout il y a internet et comment il faut la moi na poto poani donc moi ça potonde aza extra moi ça potonde atanga miliki bien non moi si toi moi ça poto vitesse moi Carecon Robert tour na Turquie a médecine en Afrique d'ici basi yango vraiment eza ko tola to za randere parce que yo vai na yo bon on a passé au bimina na ba hiver au ko sali moi kayu na yo pour aider mutu mo balala na pongi na palais à parole moi poudre na ye à parole moi foot a bien moi ben pour aider ka pour rien o azana aza inapte mobali eza loi ya nature nzamba sala mobali il faut osunga mwasi eza na bible nyonso eza na Genèse na bible mte loba yango ko yo mobali momba okoma no obela te okata na maboko te eloko te oza aveugle te yo baida ko kaka eza bien te la plupart to mona bangwa za bata théâtre
bato journaliste bani mabala on tongo na on pe umela ngo to kuna mo au divorce ngana na masala mo ba meme na Maroc et pas moi sa poto ba komi na Maroc wana za na histoire vraie masala le akufa na Maroc akufa masana boga azaka pe musicien puis chaque mois yu masolo na sola akoma na Maroc master spema mebele ba sundule na Maroc et comme il peut côté Espagne ba bara master na kufa. La vie est sacrée, la vie est zélo mo photo protéger en makasi parce que tu en as d'éviter. Tu as la vie mon vie il y a brouillon peut la rater. Non ça non vie il y a brouillon et puis un jour on a copié on a normal non. Vie peut la photocopie te vie à mon corps. On a vécu seule fois donc on a vie tout est barrelo ni tout ça là. Et le retour est à ma belle. Le nganga kufara de nganga internellement nganga pas kufara. C'est pour ça qu'il y a mutakanga kayo. Il y a barane à kufi bona magambo tuna yo pe kufi. Eh. Donc parce que bakena renouveler doka que c'est ngaka il faut que renouveler parce que ça attaque que et le bobo to so ngaka kangelo moisi ou bien accélérer le mo boé et c'est liberté. Il faut à chaque fois on renouveler. On renouveler un peu ba osengo sacrifice ba ba pesa nga mwana pesa nga mama. Ah ouais. Et le quoi ba fois ba net nga pena nga malinga naturel. Bolingo na kenda na ndemo naturel. En plus moi c'est ka poto te ka mutako de moi c'est pe musu akini pe bo vana ba galère. Na makambo ya danger. Vous avez na galère ah pe boye pas pe danger. Pas moi c'est pe tout mon pe pe bo pas fou ki pe na kenda ba kini ah. Partout bon ezali. Nzamba tabiso na mokili o aibi pourquoi ta mutu na peyo. La pourquoi pas ta ba Rwanda. Atina na Congo point aibi. On a bit moko boye. Dans les pays habités, bamusuba dans Rwanda, bamusuba dans Kigali, bamusuba dans Éthiopie, na mutu na plan nae. Nzamba bile pourquoi tindako na Congo. So yo linga qui était en vie, netinga pena poto. Nga via na su poto te. Na kala ba ide wana ezala tonto ba mike. Ba ve ba kata so ban chic. Pour un carte na GD, mas na trésor congolais na relation internationale, tout ça trésor même auditoire. Azon les classes, ado ça kalade. Donc on appelle si ba massa tout ya homme 30 ba moté homme 20 na gati ya na tendance wana tout donc na bakata ba classe ya yeka ke fona tinda mwana na poto bakati so ban chic ba nini chic akini za na ba tu pour que poto na bi massa mo pa ke na poto komi na mikili akomi dimanche lundi mardi mercredi akufi batabula ke poto da arrêter poto ba kufa sko na billet ba dépenser ki wana ta koma et puis à une université à une GD ekenda pamba donc et là ça que mutu via mutu ça na maboko nzambe ngane na abo pena na via na supoto na via poto na kala ba 2014 2016 ba 2018 maintenant pena yo fa na ngana bitena na Congo place tunzamba tso abile pourquoi ba poto ana ya mboka moto ndokeka ba to na ina poto te ya na ngopelo kwa pe nyonso biso to na mais obeti tour ko sali musa no fene kazo na kin na beti to lelo to féliciter ba France Temai que poto donc c'est ça en tout cas France Temai na pe so moto wana pena mutu na ngato solo ane kitoko et puis na sepela na France Temai aza journaliste mo boy alinga polémique te est-ce que so to bito zongi sa ba image ngana biba sema na na France Temai na kala to kutana wi de son c'est problème fona mone ba sena utangola to vana pena France Temai na Michael Okamba Frank Sero wana bu Temai wana eza komboni Temai ba bando ba sema ma Temai parce que alinga mingi poto propre moi j'ai numéro boya lingami mama poto et tout France Temai mais Frank anyoko mpe pona poto mais lelo abosa lelo akie poto azoni mais surtout bito sa France Temai oyo to tiena 2016 asa lelo poto avandi atikali kuna libela na comprendre na Congo na okota double ndo simisinga microbe za pamba te to vai no pena lelo to sola boy lobby eza nzambe lobby to va no pena boy double Rolex pena to lelo na winner télévision Congo winner le to va na pena boy double mo arrière mo boy eza normal les avis yanga lobaka il y a viva et devient c'est le décès d'être à chaque année deux ans destin nzambe eza destin ngai na foxana ngai soupe na trotter na vie parce que na yebi nzambe watina na mokili malgré tout na koma responsable ya vie na nga moko
nabi ke nzamba yebi ke il faut nalia nzamba yebi ke funa futa ndako nzamba yebi ke il faut na lata na bunda na ngai surtout na mitungi sa pena trotter nga vanda pa je me soupe na boy journée piaka na zangi même pas à 1000 francs mais au vanda ka boy fene kende ni mutuma bengi ba kabelo $20 mutuma o cop mo sola kala fene kende na luka yo fene o $30 o $50 na bunda na ngai surtout o na mi bunda na sala ke na pesa sima le roi ba journaliste belé ba mo ça tout affaire wana ba journaliste belé ba comment ba PD fene ki Mokonzi expliquez nous pour to vanda pena to suksa pena émission na mission pourquoi vie pressée nzamba sala deux sexes différents deux sexes opposés asali masculin et féminin aibi le pourquoi so ça na normal mais nzamba linga bon à partir de lelo natala basi balinga ba on basi ba balinga ba on mais nzamba sala longola koti ya mobali asali mwasi abi oyeza mopanzi na yo il faut boza na ye siko yo mobali nzamba pression yo sama bona makolo ke pa muninga no sumo mobali wa luka peka mbongo po abeto biloko na sima pozwa iPhone 11 Pro pour assombelo catch en plus basuka catch comme Alix na Congo quand on peut basuka za catch Mark X basuka Mark X catch moi IST moi donc moi fuga pourquoi donc yo na vie na o se limita au moni ke na la vie na ngati na kufa na ozala incapable de somba catch non tant que non kufite double Rolex faut pas d'espoir il faut toujours un espoir faut toujours netinga un espoir que Tito ma 2022 en janvier nga dans na catch dans la car catch c'est dans la car dans la véhicule nga dans la véhicule na yebi en plus nous avons à budget moi opté ma casse on a dit que na bomba te na dit que ngonga nzamba ta natana yo mobali mobimba comment oluka baninga mibali ba beto biloko na sima pose quelque chose yo moi si au moins ko luka baninga no basi ba bimina yo pose kelo mo pesa na ngotina on mo pilote ndenge ke double Rolex nzamba sunga et Dieu dans nzambe ataka loboko na donc merci beaucoup donc maramunyo se bandaka bien et soukaka pe kitoko ne balobaka kaka na mboka na biso émission mbanga na mbanga chef Mokonzi Fenek a expliqué a cadrer maramutu lelo vraiment na émission na mbanga international chef Fenek to komi na souka ya émission na biso ba mbote ba dédicace na ba fan to o balandi émission mbanga na mbanga international mingi na pesa ba mbote to zabongo na pa maman Daniela la Rose maman Daniela Rose à Dakar. Donc, tu vas nous faire un abisso pena propre scène sur l'arabien. Grande sœur, bah Jeffa Sadaka, bah presque à Dakar. Donc, famille mobimba bah sur la pena pepele. Ah pena masanga malili. Au niveau ça émission de double Rolex. Sur ligne. Tu as qui vraiment bah yambi biso qui toko to mais la pe qui toko. Ah tu es inda la penza. Tu as bon côté bah venir sur Rajakula na tiré voilà. Côté Wenze ya mola. Donc merci na ba autorité, ba na membre la Chine. Merci à Carine Mokonzi, merci à Papa François Miatemo, le chancelier d'Amsterdam, Papa Willy Class, n'a pas su Bambote, n'a pas su comité Claire d'Hollande, n'a pas su tout, Maman Ariette FMI, Fonds monétaire international, Maman Barbarita Mukulu Kelian, n'a moi n'a pas de bosso na bosso. Donc Barbarita Mukulu, donc wana vraiment mutema. Serre nanga. Tellement à moi si, n'a pas de mo Kelian, moi n'a pas de bosso na bosso donc Kelian. Barbarita Mukulu. Allez kaba niveau. Des fois tu. Merci beaucoup donc à vous s'abonner et belé Jonathan Ngaya na caméraman de guerre et puis Galon se pose soit comme Mobutu na montage Joana Babi meilleur joueur Franck Tumba na bosanité balobi ndeko na ngai donc Machoucha maître Machoucha Mabele na tirki babi deux fois c'est prêtre azamoko babi mikiliste donc mikiliste solo maître mikiliste donc Choucha Mabele na tirki na peso Denzu Makela agence assir babi na tirki wana Denzu Makela boss Denzu Makela na peso pe moté et puis sans oublier Stéphanie Samou na peso moté Rena Samou Fifi Samou ma fille crédible na peso bino mboté puis boss abonné ebele na Congo winner Sarah Kabundi la Cléopâtre babi mère boss
chinoise ezaka yo olekaka bango kwa 0044 bos abonné ebele ba chinois ba chinoise Carine Mokonzi la baronne na pesio mbote en tout cas balobi zalaka ndengo zalaka kolanda bangunya te sala musano parce que eza yo eza blague te nzamba longola na mboko komati na bapoto pona musala kaka donc musala nde ekotela batu donc sala kaka ndengo zalaka kolanda no ba jaloux te en tout cas bos abonné ba chinois na ba chinoise bos abonné tonga to sola pe problème ya suka pena mère na biso nani maman na biso nani oh nani madame Angelica lisusu wana pena dernière question benga batunanga bakabona na Carine pourquoi problème nini comment madame Angelica o bayebaka na Carine Mokonzi problème ngo za nini o babongisa te elo ezaka ke les problèmes escroquerie madame Angelica a escroqué Carine Mokonzi soit disant qu'il a sombe le pan on en passe oh tout monde ni parcelle tout monde ni livret parcellaire tout monde ni mukanda mo Carine atinela ka mbongo Carine atembo yepa baki onga bena baksa mbongo na ngai et tout donc Angelica aza moyibi au sakanate la Chine va comprendre que madame Angelica moyibi donc séparation dans escroquer Carine ne Carine Mokonzi Carine atika ka bomba yemo ale kia mo sangana nani mono nani saratola na ba me ofinga Carine lelo basuka ta lelo nde bakabwana bapanzan lo kwa bana wengi donc Angelica Madelena ti lelo bat bayebaka elo ni taluka na vie ka yo moko obandaka na Carine Mokonzi na héritier watanabe bobe bani okomina mwana yo Sinta Kapashi Sinta bobe bani okomina Saratola bobe bani tim niki lelo donc toye bate au geste ozanani ka yo moko ofingi fali ka yo moko komisi niki donc toye bate madame Angelica wana donc comment ni tant to benga tant oza madame na regretta ti lelo ne pesa mo madame ya ko a mérité même pas à madame Angelica na a mérité même pas ba madame tant to mona madame to mona maman Jackie mona maman Jackie maman Jackie na biso maman Jackie ndeni ma Jackie ma Jackie za bien ato za kana kina azonga semaine to ah ngana ebaki te fene ngape to kotani te pona kutana na mama Kabimi Mwamba to za kina ina tanga ki ko kunda mama na to za kina ye presque chaque jour to za na donc bon relation ma Jackie ba na mobali basuka nde to Joanna Sila ma mpena za même pas da ba beba na ka Jomo boy Gigolo PD lisusu maximum belé majaka talité na oui voilà mutaboete en tout cas Majaki en tout cas vraiment Majaki nzamba pambola yo oza serment botan oyaka vraiment yambaka ba charge oyambaka ba défenseur opesanga sambla costume na tile le zala kaka so na beti pièce wana donc na morote quoi donc mère venant en tout cas nzambe apambola yo motema malamu zaka Majaki na biso nzambe apambolo donc bo s'abonner ebele na Congo winner à la prochaine.